Salut famille Bota, baby famille Bota, oye, famille Bota de maman Belle-Vie Kandi. Maman Belle-Vie, yo bongo na bana na yo. Voilà la famille, balobi famille Bota, oye, famille Bota toujours. N'apesi bino mbote partout vous êtes dans le monde entier. N'apesi bino vraiment mbote, babi famille Bota de sursire. Balobi yo oza famille Bota, yo olinga maman Belle-Vie Kandi la patrona. Vraiment ce qu'on continue à kata chaîne na biso oya famille Bota news. Babi ande ba news ya famille Bota hein? Et puis il y a ba comédien. Vraiment ce qu'on continue pour la première fois. Au s'abonner, hein, au partager vidéo, au cliquer sur la cloche de notification pour que vous ratez ma nouvelle à qui tout côté où ils ont la Katina famille Bota news. Voilà la famille. Bon, moi, quand on a chelibino moi extrait wana na chelibino moi audio wana pour ne pas prendre les vidéos. Boyebi kaka moko YouTube moi qui na mabe et on kana chelibino audio boyoka bilengi o ezaki lelo na kati ya famille Bota, hein. Babi la maman comme la maman balobandeni la maman accueillante maman Belle-Vie Kandi la patrona oyo azana pona ko accueillir bana na ye oyo azana pona ko sala ba surprise pona bana na ye oh vraiment ami pesaka pona bana na ye bandeko nanga ça fait plaisir ya komona ko bien kozala côté ya maman Boygeti ayoki goût. Maman Aziz abayoki goût yango baisa abino na kati ya Belle-Vie TV ezana bato ebele o barivaka ko jouer na kati ya Belle-Vie ezana bato ebele o barivaka parce que achaka ba artiste à l'aise achaka ba ndeko na ye à l'aise alinga mutu azala à l'aise mutu azala satisfait ozomona ayebi ke lelo eza anniversaire à bana na ye bon bana c'est trop dire mais tellement qu'aza maman Poutine, Azokamba, quoi. Tout on a cadre, parce qu'Aziza, Azaka, ami vraiment la Belle-Vie. Alors, tout le monde anniversaire na bango est tombé le même jour. Il y a Getty et puis il y a Belle-Vie. Alors, bandeko, qu'est-ce qui est Belle-Vie à Sali bon surprise. Nakati ya tournage. Et puis, surprise, et lesquels Getty a pu supporter en côté. Boki Getty aleli, je vous dis la famille. Getty a lobby na kenda kanangai ba tournage. Na kenda kananga ba tournage. Et tomba kapé jour anniversaire nanga. Do akenda kané ba tournage bisi comme ba bengifié. Et ça la paix qui tombe pe jour anniversaire na ye. Mais non ba sala e boiti. C'est la première fois mon makamba boy. Bandeko ba makambo boy okutonka chez Belle-Vie TV okutonka pa Belle-Vie et la saka niveau ya motema o Belle-Vie azanango parce que muto aliaka na batu nde muto na pamba maka et na batu bela mona ke artiste ne penda ye boye aye penda ba jouer jour anniversaire na souhaité kaka joyeux anniversaire à ceux qui ka bon eleki ba yembele eleki. Mais baby attendeni ya ko accueillir mutu te baby ndeni te ko sala ke mutu azana esengo ba bloko na so atira ka batu ozomona ton baby zo tana ye ya ko sala ka makambo ko attirer ba comédien pour la musala parce que bi ke bisika musala il faut ko yeba ko tchaba ba travailler à l'aise ozomona et ça na ba tebele ba ye ba ti mais otala kaka boitant ba otala afuta ka batu mbongo afutaka batu mbo batu bakele non eza façon d'être naïe façon naïe à quoi accueillir batu façon naïe à causer na batu non cette dame aza bien bandeko oyebi ba makambo susu ezala ka mbongo te au moins mutachene mbongo te achene mbongo to ni non mais façon nika ya ko vivre na batu façon nika ya ko accueillir batu façon nika ya ko considérer batu au moins attends sous place moko be mbongo za moi muta préférer kene bisiko ba ko accueillir ye bien parce que Belle-Vie siko nyonso mi balé ozomona ayebi ko tcha ba artiste na l'aise acha bon penda l'aise oza mwana ko tona niveau mwana ko respecter oza maman ko respecter oza tantine à respecter tout le monde et ça donner n'importe qui te
omoni yo na lobaka eza na ba comportement mususu o ba te belé balanda o Belleville asalaka yango tobi Belleville aza moto o azo ko éclairer batu Belleville aza moto azo sala makambo minene o batu bakoki batu ba okamwa tu vois c'est parce que aza na un cœur baba motema bo mama motema bo nzambe eza kati na ye ayebi ke bato na vandi na bango baza batu mutu nyonso na mokili alingaka kosepela mutu moko ya na mokili alingaka kosepela ta zate mutu nyonso alingaka jour anniversaire na ye ba souhaiter ye jour anniversaire na sepela mutu tout alors mutu est vraiment tournage boy oui koyembela c'est bien bon mais ba bloc bisala bien au sentir que ba tira attention na bon vers yo ba tira mi pesi envers yo c'est pas de n'importe qui donc Belleville quand des fois ça makamba boy o ezaka nulle part ailleurs ya bisika mutu ezala na ngoti ezala kana ngoti mo geti mo ka lobi nga kenda kana ba tournage o ke esengo gecha ayoki yo quand tu mutabo mbasi maso Belleville bengsi a tourner a boy ati ah bon c'est parce qu'il y a kuna na zakalaise et ça ligne des choses où et ça là que Belleville a mata où et ça que Belleville lelo yo azana artiste ne collé soudé hein baza toujours pene ne soit bengi mutu en tout cas mutu fa ya ozo mona nyonso wana e jouaka yango zo jouer na kata Belleville TV yango zo jouer na kata ya famille Bota alors famille Bota eza famille moko makasi je vous dis et a famille mo makasi alors na lobango bino nyonso obo pona famille Bota bosala mabete bo pona sika malamu esika ya kitoko makasi o babi famille Bota est sûr famille Bota eza famille moko o ezalaka eza pona ko réunir batu so likambo eza o papa ko les linge sale se lave en famille des familles Bota ezali so likambo ezali ba ko arranger entre eux je vous dis et puis sili bayokani basololi ozo mona boinde ezalaka okende pa musala au sentir que en tout cas jour anniversaire na satanda ki te basala lingi loko boy ba bloko na nsi muto ayebi ko vanda na bato muto ayebi rola musala ozo mona eza na bato belé au mona compagnie wana bafuta na bango gravité mais tellement qu'azakalaise na compagnie wana a préféré à bisika zakalaise que bisika on bon grave mais ayebi ki akei mona zwaka kuna to considération o ba pesa ngi sika o vomi na vendre sika considération que sika mo bena ozo mbongo mais considération ezala raté ba o gagner lokola mwana muke ba so sala lokwa soki ndenge nini ezala bien te alors Belleville ayeba nyonso wana ayeba kucha ba tourner à l'aise moni soka e filme pas Belleville a se retrouvaka a se sentaka à l'aise bande konanga alors to ke sengo o gecha zaki na mokolo lelo yango na baki pourquoi pas na ya koloba biso to sana pona ko ya koloba bolamu pona ko ya koloba bien fait à Belleville to ka pona ko bimisa yango au moins place na gecha lobi kaka mais esinga moi complet complémentarité mo be ya biso bato to lobelaka to me kasko ko tshela mo ba commentaire mo pilipili mo mungwa to tshela ngo to betela ngo ko citer lisusu au mona eloko gecha bimisi wana abimission par émotion ce que biloko bon est marqué est marqué bande kolanga ti gecha 8 ans ko loba bongo est marqué makasa akoki ko supporter sentiment wana ti et celle qui a lela bandeko en tout cas tango déjà sali bongo a manifester loko wana etikali na motema na Belleville kuna nzambe na lolo tango azomona pambolai yona lobaka bino ba obozana pona ko critiquer Belleville bozo ko creuser ba tombi na bino malembe po Belleville zani mwana nzambe Belleville zani likambo na mutute Belleville zo koba na yazo sa musana azo kende toujours nzamba zo pambolina ba façon nyonso parce que aota motema oya zana ngo tika na pesa ebele pa sunga lisusu ebele ezana bato ebele basimba ba mbongo asimba mbongo kala ba niveau ba film nde ba Belleville sala ba film na ba YouTube asimba moma po akabela yoka da pamba bozwa te peso kana tournage sikoyo bato ebele kokabela Belleville ba comme ça ngo faiblesse moko boye ki apesa bato mbongo po basala po ani balembisa mutema na ye
pour que apesa kalisuté zéro na bino. Zéro na bino parce que Belvin d'azana eza don onzamba chakati na ye. Ba biso onzamba cho don moko boy koluka te olongola yango to po bebisa yango pona bata mokili. Osala yango te. Alors Belvin ko sala yango te azaka toujours wana po. Ah bebisa don na eto nzamba pesa ye. Ba bibolia bomela toza kuna te. Biso kaka famille Libota, la maman de famille Libota. Au moins la paki batum super au jour anniversaire ne quoi Belvin azate moté mazo soa nzambe pour un jour anniversaire na Belvin azana voyage pour na nini parce que babi bilengi na kati ya famille Libota. Babi bota ma la famille Libota o ke lengi famille Libota. Okoka gu bokoyoka gu makasi babi guti na suka. Bande konangana efino famille Libota. Babi famille Libota de la patrona. Famille Libota de la patrona. Boki bilengi. Boki gecha yoki gu. Gecha yoki bilengi. Mama Aziza yoki sengo. Asepeli. Ah non, et ça la ka bien. Et ça la bien so bana mutu moko considérer bino. Place mo boke musala ba considérer bino za la ka bien makasi. Et ça ba misala mususu mo nozo kende musala mo bae. Ola miki pana tombe choke musala zo baye meza misala muso okende o sepela no kutoke musala ke ovanda na ndako ezala ke na famille Libota botina na ba commentaire nte so bino na ekomela bino te o mo pena ozi musala mo bena la mimi biso to libanda mboka o mo pa musala mo bozi pena sikobi musala onde na o sepela nango po anini oza à l'aise na musala ozomona oza très à l'aise au moins un jour na so ovanda na ndako o mona mabe faut kende kaka et là ba misala mutu ezala bon mais misala mususu omona posa kuta ko kende te au moins tant ozola mkapana tant ozo kakanda yo moko ozo loba yo moko po anini ozaka leste ozaka bien te do yo moko komoka mabe mais misala mususu omona ta pasi mais ozaka très à l'aise osantaka pasi wana te po anini oza à l'aise ozomona boseka na batu bosola na batu ozomona et apinde mona ba monde ba théâtre ou ba place bazo yamba yo bien izaka kitoko makasi na beta lisolo mo boy yaki na ba classe to tanga omona ya na ba école mususu okendaka classe au moins journée so mbule beti posaka ko kende classe neti so ekomela bino na ba humanité biso to yaki na école so wana vraiment na saluer ba na classe na biso nyonso ya groupe scolaire de Lemba Saint Théophile. Je vous dis, tout ça qui sont quoi na classe te bandi kolanga o senti mal la yo moko maka ki na raté. Po bilingue qui na kata classe nationale littéraire au CP na ngoti. Au CP dans ce jour no e classe to yo kama B donc mutu to bandi ko ya classe chaque jour. Oko ki ma classe te. Mais ça ba classe mususu bana bande ko ba ki ma ba classe. Azola mukana ton pa ki classe yo kama B. Mais biso yaki classe po anini to zaki na harmonie na kati ya classe amour moko zaki na kati ya classe na do ezaki asoko kimi classe yo journée no yaki classe te yo moko ba ngai c'est qui na raté makamba bien ozomwa po ani bolingo zaki tellement makasi au moins vraiment la classe oza très à l'aise do ezapende moko na mama ba tournage oyo ozomona bisika mso ke tournage bo komboka okende ki bona kende ka pona zwa mbongo na ngai mais monté me souka kayo au monde salika pan boke pas leader moko besia ayeka kana tout bo moni ka tanga olo babo so asisi ye mupandi bino mupandi alors ça ne pas que ko yanda za leader ye nem ta bengi si bien ta futa bino mbongo on l'accès bino ngo au moins pas que on manque à considération manque à considération soit ye aye tournage ça ka mupandi avec si bien tournage mais au moins à la terre couper c'est bien maloba tu te loba ne bébé après ce carole tableau non c'est tout oh ko seka on n'y rien basé belé dans le monde de théâtre ou mais chez Belleville c'est la différence chez Belleville c'est la qualité chez Belleville vraiment et ça autre chose bandi konanga yango monito ya pona koloba teka kopesa ba information à Belleville en tout cas bino bat bokota na chaîne na biso bino mo bomeka ko sala mo ba différence ba place pour comprendre que Belleville quand il a patron na pouture de le crisser pour comprendre pourquoi famille Libota pona Belleville so nous avons monto réfléchir saka wa muta maele muto linga kabatu en tout cas oui, bah place nous ça la choix. Voilà famille Libota. Je vous aime tellement trop. Bon s'abonner, bon liker, bon partager vidéo na biso et que ça la biso bien et puis bon continuer à consommer film na biso. Quant à moi, je vous laisse.
Je vous dis bye bye.